Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazunguka masinga yo sokolo takinga na ndoto mama ya katolinga na biso tomona ba parents ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama ya katolinga na biso tomona ba pasteur ngayo. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Barre bonsoir, barre bonjour. Bambote ebele bisika biso bizubino. Zamba lola aeba ko batela, abatela biso, abatela pe bino. Vraiment ba yenge kaka. Bino mo boye bino mande ko na biso en PV ya longo na église ya catholique et pardon. Ba yenge, ba église ya catholique par cause pe yenge te. Na église ya Congo na PV ya longo. En tout cas, bah, shalom et belé, bah, homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel, bah, shalom, bisika, bizuibino, boboto, bondeko, bah, ya catholique, vraiment, bah, bénédiction et belé, bah, nyonso, bah, zo bengana, live together, en tout cas, bah, bote et belé, puis, tolobi, vraiment, merci, na ba abonné na biso, nyonso, bah, zeko s'abonner, na ba partageaka, ba vidéo na biso, ba oyo balingaka la danoise na ba oyo balingaka ngai te nga na lingi mutu nyonso tout vraiment place bozali kimia na mabota na bino vraiment bandeko na ngai to bosanaka te ba oyo ya biso pe ya ba musulman vraiment ba salam ebele ba salam alaikum bisika bizwi bino kintwadi na bandeko na biso ya ba kimbangiste respect na ba chef coutumier na biso respect belé ba chef coutumier Pai bozali, ba respect. Bandeko na ngai toye bozana se ya sous les baobab. Boloba boni la danoise na ba produit belé boy na mesa azoteka yango eza ndenge nini avant to kota la lisolo mais bino mo boye bozana se ya sous les baobab biso na se ya sous les baobab tozana na mwa kopa jus kopa vin blanc vin rouge. Vraiment, le samedi et les karanango, moi le toko, na biso ba chef coutumier, ezalaka bien masanga ntsamba lungwila, nyoso les karanango na se sous les baobab. Le la danoise, azo mélange ya betterave. Voilà, nazo mélange ya betterave, yango na romela lelo na se sous les baobab. Bozo mona yango yo, donc produit nanga liboso, ezali jus ya betterave. Na komela yango lelo na se sous les baobab, eza montane makasi rouge, eza bien pona, eza na ba fer ebele penza jus ya betterave, okoki ko salango pe yomoko,
oyo nga na somba kango basi basala yango voilà mais yo pe moko pe ko sala yango OK osombi ba betterave na yo sokoli soza na machine basala raji toutefois bokene na angel.com et .k angel.k TV soko koti kuna asil awuti ko lakisa ndenge ni basala raji ya betterave et puis alaxi biso pe ba bien fait na na santé soko za anémique soki oza na zemi donc eza très bien bande konanga yomo boko ko salango bonga ila danoise na zui chance ya kosomba basi basala vraiment eza elengi makasi to melana biso na se sous les baobab en tout cas kotala nga pambate moko pati kopa café eleka nango ezala tokos na ndenge ya mukete to mela pona ko apaiser ba tension na biso bande konanga itoko solo la biso bobanga te to koma vraiment na sujet na biso bon tozwi nanu moi j'ai na biso to tche moi pembeni siko tozwi ba produit oyo nga na ye na liboso na bino awa na olinga to solo yango mo muke ekozala bien et puis moko na hotel ma na bosana ki eloko moko na ozwa yango na oya pe kolakisa bino bande konangai na suite ko sala vidéo o eleki c'était seulement hier ka lobby donc o ya tali yango te akende na lobby ezaki le na posta ki yango lobby le 20 ezaki concernant makambo itali mama na Belgique o azosenga vraiment azosenga ba conseil yangwana isalinga ipasi so bomoninga na ye na ba produit o liboso na bino parce que biso ba congolais to kendera na essentiel te donc muta azosenga ba conseil muta sali vidéo lobby bo aider maman na ba conseil ma bomona ba maman ba ye donc je ne sais pas ce qui bona benga bino so boza ba insensé ce qui pesa ki motema mabe ce qui pesa la makambo nini na yebite moninga azosenga au secours azalokola dindi na mai azomela mai achi liboko likola bi au secours boya kosunga mama yo siko kosala nini ozana na ebale ozomona moninga azali ko dinda apo moni mwana mwasi moko pembeni akangisi atie bakabelo milai yo bandi kotuna ye olobi oh na mwana ko mingi na bakabelo mikuse lelo komi na bakabelo milai otiki mama oyo azodinda na mai est-ce que bomona ngo eza pena normal ekoza normal te bakabu ba mama ebele basali na video wana baleki wana oli basunga mama oyo aza na problème oyo azosenga problème bo partager bino non ekomi la danoise otie choko oteli makasi obebisi te na yo la danoise sala makasi otelisa pe maboko omoni bamsusu babi oteli ebongisi yo mais otiki maboko mwindu bamsusu la danoise osali bien te ozalana te na oyo ya bien otie produit ngai na sali video na hier siko soki na tiaki choko bota la video on a sali lelo wana salaki yango hier na caméra avec ba lumière à caméra bon lelo siko na sali yango na téléphone siko bota la soki ngai na tie choko soki na teli soki video ya lobby na ya lelo et ozana différence bandeko na ngai na tia choko te eza pe problème te bato pe batiaka choko eza pe mabe te mais eloka nazolo bake il faut tozaka toyeba eloko ni tozosala so toye liboso na bino to présenter bino ka il faut boleka bo répondre nanu na likambo basengi yo yango ndeza essentiel yango ndeza principal te na ngai eleteli na ngai elobeli na ngai eza ba accessoire kutu soko za mwasi ya mayele oza vraiment mwasi mutu esala jamais koyi ko komenga na commentaire que la danoise otie choko la danoise oteli la danoise to sepelite pona ni obebisite na yo okoki ko komango te mwasi ya mayele numéro na ngai ezaka toujours affiché komelanga na WhatsApp wele za blog mso ezaka privé okomelinga na WhatsApp obi obengi ngai la danoise qu'est-ce qui ne va pas pona otie produit to sepelaka no bo pona ko tiongo na ba commentaire pona oya ko bebisa batu nyoso balinga bacha ba idée ya bien bango so ba coach wa na mama moko boy na otanga kombo na ete soka zaka mama soka zaka jeune fille soka zaka nani azalaka na réseaux sociaux na batu nyoso après ça va ba idée moko bien mais lobi na kamwe à côté li pe choko na il faut la swati mais poudre a chaki poudre mabe ou bien boy na boy na chaki même poudre bande konanga
natie même poudre ngai na pakolaka poudre ka yango na changera te na parole yango so ba 20 ans eza marque même babengi nini même numéro na changera te yango na lobaki te fona ya na kolamusa conscience ya ba mama essentiel pona eza normalité tozo leksa batana biso te parce que bino bat botalaka biso ale boye bobandi ko koloba babilobela olie bo répondre na likambo batuni moninga za na problème moninga dindi na mai azo sengo secours yo préféré okende ko corriger muto aza na mokili a tcheka belo bilai ou bien avanda ki bien te même kuto kuti mutango mwana mwasi mo avandi na bord ya mer apanzi makolo na ye entre temps muto azo dinda na mai okokipe muto apanzi makolo te okobimisa nani muto adindi na mai opesi na ba conseil après nde oya kozongela muto na panzi makolo bi maman quand même toza place bala mibali vanda bien mais congolais longwe na ye olongwe na opéra essentiel olongwe yo wana papa la danoise otie choko boy na boy choko eza babete soki ngai na sepeli pesi kona cha choko problème na bino ozani attention ngo pesa nga conseil pesanga conseil na privé biloko mso ezaka ya privé biloko nyonso tute batiaka yango na net bacorrection nyonso tute basalaka yango na net o eza na ntina moko te vraiment bon nalingi kanda alobake nga natiaka na nga choko te epuis nakotikala mpe kotia na ngai yango te mpo na choko yango mpe esimbaka nango mpa na nga tata na pakoli na telaka na nga mpe te donc namona mpe ntina naki ebebisa bambongo na nga na bachoko te yango bomoni nga na ye na baproduit oyo liboso na bino mpo na explike bino ndenge nini la danoise asokolaka nzoto na ye apakolaka nini ezalaka ndenge nini bandeko na nga tobandi nanu tobandaka nanu kosokola ngai nasokolaka na savon oyo yango oyo natieli bino awa voilà bomoni savon na osa publicité te mais ekoza pe na cadre ya publicité ba oyo bakosepela yango okei osombi savon na sokola na savon oyo basalango na carotte eza pena so po fongoli yango po na boyi kosopa yango awa na boyi na ngai soko sopi okomona yango ka couleur oyo ya carotte eza FM na soki ni FR soki ni yango awa wa botali bien c'est ça na tiongo liboso na bino na sokola na savon oyo donc na tongo na sokola na oyo na midi na sokola na oyo na pokwa air nyoso na linda sokola na sokola kaka na savon oyo excusez ngai o mona poudre moko eza wana ya marque ya muke rond voilà pesanga merci voilà ce qui na sokoli esili nango na pakolaka mafuta nga na pakolaka yango top crème yango yo onga na pakolaka voilà yango yo na pakolango pe na maboko na ngai voilà yango oyo top oyo na somba yango na eza na France na somba yango pe na Belgique so na ke Belgique le quoi nazana na mwana nga vanda kuna na somba yango ebele na kosoma ngata 6 po batia yango ba solde kuna me bateka yango ka na pharmacie donc soko keno na pharmacie mo batia yango solde mibale na prix moko moko batie donc ezaka ça dépend so na kuti solde au moins na kosoma ta 12 so na kuti solde te na somba ta 6 so na kepe France na somba yango so na somba na Belgique te na somba yango na France yango yo c'est là na tia no pembeni yango la danoise apakolaka soki na ye pembe soki na yindi so na komi couleur nini na pakolaka oh eza na hydroquinone te eza na eloko te eza bafuta ka ya bien donc esala po kitoko po ya ba bébé ozala bien osoma na pharmacie ngai muto alakisaka ngango ezali nièce nanga propre aza pharmacienne aye abapakolaka yango te na eza kitoko abandi koloba toujours bopakola mafuta oyo nga nayebi bakopoza nango nayebi nde basalaka yango eza bien na po ezongisaka po bien ezongola epesaka baridi te bomoni nga boso napesi bino age na nga bomoni bato ebele tosala na bango na media emso nga naza mokolo na bango mais bomoni na bango emso bomoni bango baridi bomoni bango bamikolo nga bomoni na nga bilonga babebe secret na nga yango oyo
Donc bino ba mama Belgique, ba mama France, ba wapi be wapi soko lingi pona yo ne bandeli soko bandi ko pakolango au moins le quoi neti ne bandeli neti elingi yote. Mais kotika te après un mois bandi ko nanga nde omoni résultat nango. Po biso o eza produit à chocoté. Po na produit à choco so bandi ngo 2 jours 3 jours o banongo bandi ko tela. Mais yé le ko ezali produit oyo eza ko kene ko kota e banda ko restaurer pona yo e banda ko bongsa pona yo e ko zo au moins un mois. Au moins neti pona yo neti kitoko te. Après un mois au moins na pona yo e komi kitoko o sepel na mafuta oyo. Soko kei kuna na Bruxelles wana ou bien na Belgique na pharmacie okuta gamme nango parce que na kiti nango te eza na savon nango eza na nini o babenga nini oyo comment on appelle ça comme mabanga boye ya konika gommage voilà eza pe na gomme nango na zaka pe na gomme nango na utiliser nango mingi te attends 2 fois par mois un par mois une fois parce que ceux qui ont gommé longi nango mingi o comme na ba ride. So bino boye barate ko gomaka ozo fina longo zo gome et bebisa ke longi goma choko sa même une fois kaka ngai pona ngana walo bana bino ndenge ngana zapwa batebepe batunanga la de nozo na terre bien donc na saka gomage ya ba oyo peka gomage na ye bateka rapela msusu ye basangisi na gomage ngoko bachango ba kiti prix. Donc eza nango na pharmacie donc mafuta na pakolaka yango mais sikoyo mafuta soko zo pakola mafuta omona opakoli mafuta 2 mois 3 mois 6 mois normalement 6 mois soso pakole loko il faut stopper wana biso sko tozwa ba conseil pa ba dermatologue balobi après 6 mois soso pakole loko o stopper o pemisi yango même 1 mois ou bien 2 mois o pakoli yango lisute wana sko so na pemisi oyo na pakolaka mixa bébé précisément oyo ezana mutu oyo mixa bébé oyo soki na lobi na pakoli oyo 6 mois après na pemi na pema 2 mois sana pakola yango fona pakola mixa bébé pona nini omoni mafuta so pakoli yango mingi meseni na nzoto na makila e ko sala su effet moko te siko soko pemi 2 mois na makila ezongi susu esukwami mois 2 mois o pakoli oyo tango ya suko zongela oyo pona yo sali nini ebongi Voilà, sorry, bande konanga et ça qui le colle à moi kangama ki momuke. Donc voilà, tozonga liso na biso. Donc yango yonga na pakola. Donc makamba ba choko wana vraiment na lingengo lisute. Vraiment bolimbi sanga na za dictatrice te, mais na lingi so to solo makambo essentiel, to solo makambo essentiel. Ba makamba pamba ko komaka o choko o nini te. Soko moni na bimi mabe na lati mabe yo lingi na lata ndenge yo lingi na pakola poudre ndenge yo lingeli benganga na privé ko yela nga na ba commentaire te parce que eza pasi parce que tant to traiter ka ya moninga zo souffrir yo zo seka ozo mona ngo ozo ko loba manga ba choko c'est la méchanceté c'est pas gentil de votre part yangona bomona ki na baki na leka. Après na oki maman mso commenter fais la poudre pakoli poudre ma bé boy na boy mama na pakola la poudre ma bété poudre ngai na changera changer te bomoni ngala za simple na lingate on a meka oyo na sala boy non omoni na ba client bazara deux sortes tozana ba client relatif na ba client absolu ngaza parmi ba client absolu na landa publicité te donc parce que batumo baleki loko yo po yo boinga pe na kena sopani te ngana tangaka poudre na tangaka ezana ba efendini eloko nye ko sala ngana po boy na boy en tout cas na milengela malamu na ndenge na ngai donc poudre ngana pakolaka yango poudre na ngai eza na pakolaka na poudre msute kama et puis na pakolaka na ngai te o na zui ba bengini au fond de thé paf eloko msusu paf non ngai so na zui ka poudre na nga oyo eza mixé na fond de thé na makamnyos na pakoli na zui na poudre ba bébé na zui sou na tiesu na mo éponge na baxi likolo esili point bar na kendaka musika te au fond de thé na bambiango parce que na zala nga na batashi penza te ya ba bouton parce que na soignaka na kangaba na ngai na savon oyo esala ngai bien na zo na zana mafuta na nga oyo. Et puis, en tout cas, na melaka ba tinanga, ba café, ba mai, et ça la radio sont très bien la santé.
Voilà, c'était ça. Vraiment, les kamnanga qui lelo, na beta moi c'était, na dengo itali, po na biso, et en tout cas, maman, boye, to continuer, ce que tu fais, moi conseil, na li kambo itali, po. Bandeko na ngai to sala mo ekenge ya kobichacha oyoki ka balobi o ezotelisa o basali ngo na avocat o basali ngo na boye yo anoke même atanga na laxi bino boye yo pe koko kamata o meki kaka même mafuta oyo msupe bongisi yote parce que diri to zaboye mutu na mutu azali na pona ye azali na ba cellule na ye ya corps na ye. Donc, et là, on sait qu'on bon salade danoise et pas no bon sioté. Et là, on sait qu'on bon sanga pété et pas no et bon gisio. Neti, mais ma futa o et loka na zo sepe nango parce que nièce nanga tile lo po ezaki toko grande sœur nanga ipetango apakolango encore ya bango baza bango déjà bato teint clair. Ah, comment sou tena eso comment sou kitoko hydrogenone na kati ezate ezako na ba huile d'amande douce ezala ba blo moko bien donc soko sombi mafuta na yo tangaka awa biloko ni ba composer yango vraiment ba mama secret na nga yango wana soki osepelaka na po nanga kobanga te nazala nga na makambu ebele te o na moi poudre oyo esili. Donc c'est ça, voilà, c'est la danoise, c'était juste pour na toya to solo là. Bon, toko tapé nande ka toza boye na rochela bino audio ya ndeko na biso ya mama na biso oyo asalaki concernant babima ya bana na biso et puis même na babima na biso donc ba mama to eba kolata penza ezo sala pasi parce que tozo mona bana na biso mingi ya basi baza exposé même na ba tonton bazo na bandaku o mona ba ebele babima na ba tonton ba mama boye barate o mona ka mwana mo oh mama nazwi mo iPhone na sika oh parce que nini moi naza na 16 ans akenda koteka asala na mado asala ka boy o asombi ticket na ye o yemo na mbongo na ye yanga sombi ticket alinga ke na mboka tel nzoka nde no tonton mo ka yaka na ndaku ye mutakoma obima na mwana ye mutakoma osombela ye ba kabelo akoma osombela ba téléphone mwana kosaka binoka na mbongo asalaka ou bien mama na ziongo na crédit nzoka lokuta nyoso tout pona lemsu ba bima bana ba biso penza bazolata mabe makasi ba mama to fungola miso ngambo na nzela nazo mona omona mama msu azana mwana jeune fille mwana penza jeune fille ka ya 15 ans parce que nazo mona baza bana mike ba olata na ba uniforme awawa neti awa na Londres mwana so akomi na ba 16 17 ans de olata so uniforme te wana akomi na msu na ba classe a mwa likolo mais mwana azolata uniforme donc azana moins de 15 ans mais omona mwana na okende classe aza atie ba fossile atie ba kabelo na suki atie maquillage ndenga lati jupe na ye ngumbi yango ekomi tala mukuse ye wana na ba sapatu ye wana zokende classe mama to solo na bana na ndenga mabete o expliquer mwana soki parce que na msu mwana o comprendre te mais yebisa ke akeba pona ba mibali bazana bango kaka bambwa komona azomona mwana azokende na bilamba mike na kati ya ndaku lobi aye a violer mwana to bana mwana ta boy mais solola na ye expliquer ye omona lemsu mwana mabele za minene azolata soutien te alatika ilamba moka muke mabele zo ningana ezokende gauche droite mobali azomona place wana mobali aza excité mwana ko comprendre yo te mais vandisa ye solola na ye mwana lataka mwa soutien makasi ozana tolo ebele eza tolo moko te oko exposer rango nyonso soki lelo ba violer yo oya kokotsa la msu papa na yo prison pour rien oya kokotsa ba tonton na ndaku prison pour rien même batu ba ndeko msu ba grand ba frère msu na ndaku ba mama boye barate ba frère na sœur bazobima frère azobima na ndeko na ye aluli ndeko na ye aluli ye azomona ndenga zolata omunda na butu bana bali balala mo ba pyjama mo ba couper boka mike ba kaleso moka mike bazolala lango ba misuni nyonso ase libanda bandeko na nga tolatisa bana bien pona kolongola ba viol biso toza ba bantu faut kolakisa déjà mwana respect ya kolata omoni omona pe yo moko mama olati kolan ngai vraiment tuka na nga ba kolan mais soki na lati kolan il faut toujours polo nanga eleka vraiment ezala mwa mulai mais omona mama olati kolan na mwa body moka muke nzoto nyoso tu sima forme libumu nyoso libanda
bande konanga eza bien te. Bon, ok, non, moi, ok, non, une église, yo, on a posé à l'aise, nzoka déjà bien te, ozo memi sabatu masumu. Tant yo zo memi sabatu masumu, yo mo reposa na kacha masumu. Ezo sala bien te, yango mama ebisa lobaki te la danoise, nga na sali audio, otiango, ba mama bayoka, yango na bande konanga na otiela bino audio, yango na sali video, oyo, pona kolobela pe makambo itali po, parce que na moi batu ebele ba betami mabaku pamba la danoise a tcheko bo comparer ce ko ndenge bo moninga lelo na ndenge bo mona kinga na video ya hier boye baso na tcheko ou bien na tcheko te et puis boye ba ke ba partie nzoto amutu ekokana te maboko ekoza couleur mususu elongi couleur mususu na kati pe nzoto awa soki pe anga leo na bina la kisabino ta na kati na ngana zaka pembe makasi donc nzoto amutu ezana ba forme nango donc bino ta botala rabiso ezate ke bozawana kaka ko juger mutu oza boy ti bo ke ko yibisa biso ko yibisa yo la tarabiente o la ti boy yenda le kyo na kolata yenda lingolo ba boy pourquoi ba commentaire ezanga tina soko moni commentaire na yo na bomi yango epananga donc o regretter te parce que mbala sima o ko yasus na commentaire ya ba choko teli o sali boy no longolango parce que eza distraction ezo aider pe population te parce que zo lobela ngai malamu benganga mengata on a te ya kana lobela mukili mobimba so na yebi phone na yo eke na mono sali mabe na ole kaliboso mediate na obenga yo na bi ah ndeko mwasi tala osala ki bo sali bo mais lokola na yeba ba phone na binote tango to lobarango na bino boyo kapona bino so bozwa leçon mais soki ngolobela ngai la danoise da boyite so eza na makambo susu bon ok na sali pena mabe bolibo sambu salade danoise a sali mabe ça c'est pas grave mais soki ezaka makambo ba choko makambo ya biema makambo ya ba fleur na ndaku makambo soki ya banini benganga parce que naza ba mame belé ba bengaka à la danoise to moni au déplacer qui langage au lobaki ba gros mot to yebeli o boete mais quand ko changer ba benginga ba lobinanga mais o eza ko distraire surtout soki sujet eza très important allez yo mama sorcière yo mama ya distraction o koma na ba chaîne nyonso kaka yo commentaire so ko sala ka to yebite soki po sala oza koko oza pension to yebite bon so oza no pensionniste oza le loka osala te mais yeba ba commentaire nini o chaka po neze sengote umuta zo chat commentaire la danaza choko yo so ko baksa commentaire foueza la choko na poudre na ye boy na boy ça c'est n'importe quoi c'est pas gentil na baina nga ko chiter vraiment bande konanga bozala bien c'était juste eto solo là et puis pona pe surtout pona ba habillement ya bana na biso bolanda penza audio mama na biso attentivement na zo tiango na suka awa bolanda yango et usala tokos na denga mukete vraiment voilà jinangai bon après mission na aussi lisango pona ezape kitoko ezango mabete eza quoi mwangai te voilà ok bon botika la malamu voilà mama leki na bino la danoise o sepela na bino o yaka toujours liboso na bino pona to la msa conscience bobo sanate dimanche lobby eza ma journal la msa conscience concernant magametali bino mo boyebi vi na biso lobby eza de église dimanche de combat donc chaque dimanche bora taraba émission na ngate eza ba émission la msa conscience donc lobby penza na rolamsa conscience na ndenga mukete to solo la penza na ndenge moko ya bien voilà bon dimanche la laksage longité parce que na lamsa conscience ka na zaka na chambre kaka tant ka na ola mukaboy mbala moko na sele bino vidéo donc voilà to solo li na lingi bino mingi ba love bisika bozali mwana suka ba famille banza ba gros bisous mais bobo sanate bobo sanate live together ezali bobenga bantuka boye ebele makamba kitoko ezali awa bato banidi ya kobalisa so botali na WhatsApp na ngai bomona couple oto balisi kitoko makasi yozo zela nini ndeko mwasi voilà mais soko komisa kombo na yo eke omona na bengi yote na négligera mutu te boye bake ba critère na yo na zu mobilité ou bien ndeko mobile ndeko mwasi ndeko mobile ba critère na yo na zu mwasi te mais ceux qui na zui en tout cas na obenga pe na oya osala émission moko spécialement pour na kaka live together na pesa conseil na ba congolais bon mais malokuta te bande konanga parce que tozo zo pe batumsu lokuta makasi
donc aopesa au rendez-vous na kobenga susute ozwile déjà mwasi ou bien ozwile mobali jour ezaki esko benga ye pono tia bango na contact akangi phone na ebite soki eza koya kotungisa ba milimo ya bato eza vraiment isengo te mais to solo lango et ozala bien et puis pe nazo ko conseiller bandeko nanga ba conseil si la raté il y a bato mususu na comprendre te ba pesi photo tala ya ndeko mwasi bien ndeko mobali ozwi photo ya bato sans permission OK ko laksango pasteur OK ko laksango nganga na yo ko laksango soki na vraiment c'est quoi ça yo penzo ndimi yo mama oza femme seule to lo bana mo mkiava na chité na mo na lo bango lobby lobby na lo bango yo za femme seule yebisa ngai o tchaka ba donc muta contrôler ka zate bino bolandaka chatumba lo barango bien alobi ba femme seule ba pasteur mingi en tout cas pas tous les pasteurs ba pasteur bolimbisa ngai mais ba pasteur ebele balingate ba femme seule babala balingaka te en seul cas ba prière bala mais jamais ko encourager yo surtout so yebise que na encore bino ba bonazo ebate so kombo na kiz na zo mobile na réseaux sociaux ngala za réseaux sociaux te na utiliser les réseaux sociaux pour la publicité bon mon a dit que bo benga nga moko osololi na ngai na za réseaux sociaux te comme na réseaux sociaux te comme na la danoise voilà maman leki na bino mais sikoyo OK ça passe na zo mobile na réseaux sociaux déjà ka kombo nozo yebisa déjà na mutu de amoni ba démon amoni ba diable ango bozo raté mabala aletaka kotala photo abali kokosa yo mobali wa yako nyokola yo mobali wa zala ba problème ebele na vie na ye na mokilo nana zanga problème atombola musapi ye mo pasteur azolo banoke mobali wa zala ba problème ebele soko tunye pa ni okoma i pasteur ayo biso parce que na famille nga bandoki bazaki ebele yango na moneka na kimila pa Yesu na ndenge nzamba ko benga nga na komi pasteur bon sikoyo yo ke no ko banga ba problème soko zala problème solution ezali mama solution ezali papa ba msusu azui mwasi ya gentil ya bien banderone ba benge na kisasa oh toke talisa pa pasteur na biso balobi ke mwasi wana za na esprit de mort nani yango biso nyoso na mokilo to za na esprit de mort le longa na oyebisa bino mutu nyoso atambola za na esprit de mort na mwiso na bani makaboyo na ya ote alobi na ote ya te o eza tote yango lobi ba gros bisous love bye Bokata te bolanda audio s'il te plaît bye ponanga mais audio ya ndeko na moi si nazo tiango bolanda ngo attentivement twende yenge bayaya yenge bambuta mbote bandeko basi mibali bisika nyonso bozwami ezali ngai wa bino ndeko na kombo ya yaya kaka totie na vani na mboka Belgique na sepeli mukie ko partager audio oyo na bino po nalandaka ba émission bandeko mingi presque bango nyonso balobaka toko nalandaka bango mais na tutami penza na mwa mission ndeko na biso la danoise atiaki surtout oyo nazolobela lelo émission ya ndeko mwasi ya ivoirienne sur na bosse ivoirienne oyo alobi que je suis coupable oyo aboma tata na ye ayelo yebo mobile pona problème ya viol vraiment salinga pasi na kanisi na landi na ba conseil la danoise a pesi na kati wana mingi oui to condamner to lobby justice eza pona nzambe c'est vrai mutu moko sa justice azate mais surtout to ke côté mususu ngana comprendre mama wana mais yango pendate pour la danoise ça expliquer déjà lobelaki kati wana ndeli kanise yelinga ye na lobi makamba violo yo ezanga tende ko na biso polo lo alobi aza kopa yo sala me ebele mususu pena ne bimite mususu pe ko bimaka te mususu kusi bakufa déjà ba kenana ba secret mususu ba kokufa nango mususu ba ko courage ba koloba ngai na moni surtout biso bato za na poto eloko mo faut sala attention siki ba violo comment sala matina poto biso ba mama to mitala nano tozo apena ta ko mitala c'est pas que toza mauvais mais toza na mo ba kidiba moko boye ba laisser les moko boye ko ma pe bana na mo buzoba na yebite soki poto boti bana ngope belete na poto soki kaka liberté ngoto kuti na poto soki nazo yibate vraiment côté bo mekana ko comprendre bo pesa ngana na ba idée na bino be conseil na yebite
eloko nini ezosala biso bamama tozala na balese ale ebele boye eloko nini mama tozwa nanu likambo biyema bana na biso na poto baza kolata mabe bamama baza kolata mabe biso toza babantu toza na bavaleur na biso tokoki jamais kotika bavaleur wana poto ye na mboka oyo moto ezali awa mondele alataka coupe kinga me tovandi na bekolo baarabe bazali awa so mona mama ya mundiwa ata ya arabe awa alati mpenza mama ya mokolo bolimbisanga toyeba nzoto bango bazalaka bango baleki biso na banzoto mais si tomona pele mama mundiwa alati mpenza elamba aleki indispose bato kaka biso soki totali banzoto toza nango mpenza bayama do ya ofele mais elateli mabe kobana na biso bango bamama yo mwasi libalo kolata bato fo tala yo yango tokomi kosalaki ndumba po ntango ozolata mabe kozwa batentation ebele na kati batentation okweya mpe kaka koza mutu tolataka soki tokomi na ba 40 ba 50 tolingi kose respecte te soki olati elamba olingi fo ebipe soki olati string fo ayeba string edessine soki nayebi te bandeko tomeka nani totala biyema kobana na biso na bana na biso totransmete yango ti na bana baza mikie na biliali ya mboko biloko eza na baproduit chimique ebele bana baza kose développe mbangu mingi okotala tolo okotala yamado mais vraiment mwana ntango aza na ndako azolata malamu te toza na autorité ya koteya bana te ya kogangela bango te ya kolobake no biso na kisine biso eloko esalamaka te biso pe quand même l'Afrique tolonga tolata pe bilatela moko boye baza kotelemela pe biso yango moni bana mosusu la majorité tozalaki ba age moko boye mwata mosusu na ndako bimina liputa okomi na milia bacamarade ta mosusu olongoli ozongi ndenge wana po ezalaki mabele miso baparent bien sûr eza hypocrisie mais quand même tozalaki tokoli pe bien mais tala awa siko bilatela bana baza kolata mabe mwana kogunza maboyedoki misuni nyonso eza komonana mwana kotia boye tolo eza komonana bazala tata na mama na ye mais na ndako wana bozwaka batonto bozala banoko bozala bacousin tout ça toki tata na ye po deja tata kozwa likanisi wana te ndenge nzambe asalela mokili tozwa siko banoko batata leki bacousin bacamarade batata bakotaka na ndako omo te kona eza batentation na poto bana mosusu baleki na bakulutu bakomobima peti tozoyoka kuna batémoignage bazobima baleki na kulutu eloko nizopousse baleki na kulutu babima mosusu mpe eza tomitala tobelaka kokondane te oui c'est vrai nga mpo na nga so babi likambo bongo esalami na famille na nga lobe na libota na kolobake eza balien po pamba boye leki yaya kokolula leki te noko kokolula mwana kasi te jamais kosalama mais noko lekomi osalama il y a quelque chose qui se cache derrière toloba ngo ndenge wana yango nanga namoni bamama tosala makasi kote wana kote elateli mpenza tobungi tozwa autorité bamama tolakisa mpena bana ke boye eza bien te balataka boye te mpa na biso eza boye te kozongisa kote boye bana biso kutu ele tosi okoli me tozoyokelaka baparent na biso kaka mpona poto amona bayokela biso te ekomi nini toya kobota bango bango babotaki biso na bango na ayaka liboso na poto biso batoyaki na poto biso toboteli bango soko bango bakolakisa biso nini balakisa biso ke bango bamema biso na poto biso toboteli bango ado biso yebi poto koleka bango do foto teya bango poto ya toza bapaya mboko eza ya biso te tokozonga do togarde bachrétien na biso tobatela yango bien wana leki bolimbisi deuxième point tosala attention biso bamama na bitiatia ya bana na biso ya basi bakomi kotia babote exagéré bana na biso bazokola su na bote naturele te mwana omona azali kitoko mwana mokie mwana 13 15 16 17 ans azokende fete kotala mwana basili manzaka maquillage non ezosala kitoko te totika bana babimisa bote naturele et comme nango na age moko boye bakotia na bango bote balobi teke batia te mais moi brillant moi rouge moi crayon moi poudre bien moi la bimi un peu naturel ça va bana bakomi trop artificiel bandeko bamama tozosala baerreur ngai atake mama nango nayebisaka mwana nga mwasi naza na ye soki un jour nzambe apamboli yo na famille moko songolo pakala babengisi yo okende kokutana na bamona yo yebisa ngai soki nakozala tano te kokendela ngai babitia te oyo te kende naturel moi poudre mokie moi crayon moi brillant obe moi rouge moko okei bamona yo presque naturel même soki mpe elosukola kaka bekende oza mwasi kitoko eya teke bamona yo babote ebele batali yo tout ça mokomoso bakomona bazalaka nde boye mokolo kutu mpo atiaka pena nini ya jaune soki kutu atiaka kutu ya ble bolingo nanga diva ye te nde azalaka boye non totika bana bazala naturel ezobebisa bango mpe d'abord po mwana aza mokia kotia tete 4-3 poudre mwana pa bima libanda azobomba nini bacancer azobomba batashe azwili yango wapi baproduit apakola mpe produit te bamama mosusu bakei kutu plus loin bapakolisi bana baproduit
mwana azala na aya 17 16 abanindi ya kotiaka mwa produit ndamu mama ozolona nini mama na nzota mwana oza se na bota mwana yo te na pesi conseil oyo bazosala yango batika oyo na basali te basala te boteya bana na biso oyo aza mwindo atikala na mwindo na ye avalorize yango mpo ngai yo nazoloba lelo nakoma koregrete oyo eza bowumbu tuta ya kosombaka baproduit soki eza te okomobibela motu nala ye nango karola ati mikolo oyo eza te oyo napakoli eza bien te mwa 10 nakosombela bana biloko kaka ekenda karola nakoma koregrete so bazongaka nsima kokosala biloko wana te alors na bana na biso mpe tozala mwa mayele tosala yango te yango kaka